sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi, balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25 umela Yannick de Jobour avec Yannick pendant sango Congo Yannick Wenge bobi de fote mama C'est votre émission présentée par Yannick Wenge Motona Kibunzambe Motona Global votre émission Robeba pendant sango Congo avec Yannick Wenge émission moko na Jobour Azo douce latino balobi lelo na loba trote Yannick Wenge moto na bonzambe na loba trote lelo na cadre ya Dodan Sekoti bana poto bo comprendre que Yannick Wenge ça y est déjà c'est du bon le beau nzamba ça comprendre maman Mimindu ça comprendre parce que na koti quoi ouais c'est bon bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W panzasangocongo.com très pour moi de vous retrouver encore nombreux en train de nous suivre à travers le monde partout vous êtes en train de me suivre now. Vous êtes en train de me suivre à Kinshasa, partout, en Europe, États-Unis, partout, au Canada, en Bisso, en Allemagne, Maman Mindouma, Rotterdam, vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Panique de Djobou qui est présentée par Yannick Wenge, Motona Kibonzambe, Motona Dodan, Dodan, Ekota, Dodan, Ekota, pour la vitesse, ça va nous suivre. Va continuer Kobaluka, Yannick Wenge, ça dit de freiner, la Taliban, alors cette émission, Panique de Djobou, c'est votre émission, une émission de divertissement, une émission qui vous permet à découvrir des artistes, comédiens, des artistes. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous. Il y a un journaliste, le notre bête en masolo, na cadre de émission la biso. Il s'agit de Julia Kikasa, la patronne, il y a site, Babi, Congo Lifiako, la patronne, on a notre bête en masolo. Dans le cadre il y a émission la biso. Je reçois déjà mon invité, Julia Kikasa. Bonjour.
Bonjour, Yann Wenge. Ça va? Ça va bien. Santé kitoko. Normal. Aspect belé makasi na bité vraiment ça nini quoi? Il y a chez Bisso Zara Boye, veut dire chez Bisso Zara Boye, rodance mengo sentir car chez Bisso et Zara Boye. Puis lelo, on a bien romingi puis today, au sentir car chez Bisso Zara Boye. Donc Yann Koka Moite, hein? Veut dire tu avais pas na jobour. Ouais, merci beaucoup déjà pour comprendre quoi. Désormais déjà Yannick Wenge et Jules qui casse en featuring babi kalamingi té internet c'est déjà zo bouger babi ma bezali le to beta li solo kana cadre d'émission na biso pour comprendre car ndenge zala kaka na yambi concert na ngato beta ma solo to beta ma solo ndenge pesa pour baba ninga ba trop ah Jules la foot ici question liboso soto yawa otamboli ba journaliste ba musicien partout ba tout so tourner na ka mona bandal na ka mona kitambo nga mona lemba Olemba c'est Paris ngamo kingani bana kingasani na fuisi bazarate bana mombele bazarate bana ya debonom bazarate Julia yozo mo bandal yebe kitambo mbinza makampane tondeni. Merci Yann pour nos questions. Yann Wenge, hein, bah depuis confrère na kanga masolo ba joburo donc babi so l'équipe na été donc passer non inaperçu quoi donc c'est qu'il a jobu ba bioté il faut donc les capayan quoi bon oui bi est art complexe et maman na complexe yo ki rombo na bandal bana nini phénomène on na jobu est trop mais il y a non informé on a vraiment purement na changu oh c'est moi changu véritablement na changu purement na changu po bi changu nini na fanda mi kobos mikondo voilà Nafana Kingasani a souka na veni mayulu numéro 105 donc ba vient nga tout ya Kingasani a souka veni mayulu na bike na veni to bobo sa na bino nga boye ba nga soute mais na za mwana Kingasani a veni mayulu numéro 105 comprenez quoi na Kingasani et si le nonte ya nga bana mwana cham nafana Kingasani nafana na Kimbanti ke cimetière oh Kimbanti mais c'est là ba komina bongo awa na funa na jobu beta marathon ba complexé siko yo yebisa nga na Kimbanti ke cimetière na fana na Kimbanti ke cimetière pas parler na biso na Kimbanti ke cimetière na fana na Kimbanti ke cimetière siko yo yebisa nga so moninga boy cameraman nga zo zwanga siko na minute ya zwanga na zana ba te biki tuku tala kaka vraiment na habité quoi na habité bato yo bakubanga na ndeti nga vraiment wala mona Petro Congo Yannick Wenge mona debono matete donc la semaine on peut le pangoute na foutela siko yebisa ngai to suki na Kingasani na suka te to suki na mikaboste to suki pe na Kimbanti ke cimetière te na fanda su na Petro Congo na fanda su na Petro Congo quartier na bino a mona quartier na biso mona sep on mona sep côté ya ba veni mbali quelque part voilà na fanda pe su na Petro Congo et puis na yo succès na jobu. Merci beaucoup Jules Kikasa ça dit vous sentir vraiment quoi dans se présenter place à Outa pour tout le monde et bela ba na ici zaka bandal Kitambo Mbinza Gombe Changu a beta marate yolo les hommes fo ba quartier na ba complexe ba na mboko Jules Kikasa okomi ande nini to ba ina parcours na yo awa na foot ici na jobu okomi ndeni yo mona mikondo mona Kingasani mona mikobos okomi awa na chibu na foot ici ndeni poto bi na kikona mikondo kuna ba pauvre ba fort donc ba wanga na ngona kata okomi awa ndeni ba pauvre ba roma ba boss je dis ba pauvre ba roma ba boss biso ba pauvre ba tu wanga na ngwa po ba bi za quartier ba pauvre quoi po ba complexé ba penza ba complexé so ba luka mona mikondo nga mona Kingasani nga mona Kimbanti ke nga mona Petro Congo nga mona njili ngai donc tellement que te mouva Petro yo bika ba via foot le bele te mouva koto donc na pena mwana o pena na koli na fo na koli pena ba vi mo bo pena teka ba makala endo mona na teka makala ba masango ba mafuta na kola penza facilité tu vois ki neni vile changer neni mbala pa Jules Kikasa na foot ici prêtre oteka ba makala oteka ba masango oteka ba manga na Kinshasa et arrivé ndeni pan mbala mo jobu mbala mo romosa la émission poto mebi nzambe et apenza nzambe wana siko tuna nzambe tuna nzambe ya moi qui cité moi melo mo ya famille
tuna nzambe c'est Julia zaka mona mikondo kingasani masina kimbanze ke mbala moko jobu mbala maka boss à 3w.congolifia.net pour babi mikolo dans le système fia collage. Merci beaucoup. Dans cette émission on va parler sur Congo Lifiaku parce que patron nango la patronne nango tu ambi apoto beta masolo. Comprendre tozo koma wana. Mais Julia on a fou d'ici précisément à Jobu to mona ki na site ya ndo la biso Didier Masuki a vu du public tout le monde qui yo publicité mo l'état qui yo tout le monde moi lo moi yo pas tout le monde le souté voilà nini na joala bon nani ngapenda beta li solo te yane bite pona nini il faut beta parce que la parcours na yo tout le monde a le na ngaso na bina beta le parcours na ngi ya Facebook Jules qui kasa penda bimane penza na Facebook. Ceux qui remercient, on a remercié Mark Zuckerberg, Mukolo ya Facebook. Pour moi, on a bimane na Facebook. Surtout mais babi yo bimane na vie du public, babi bimane même de bimane ça yo. Na leka na vie du public mais na bimane vie du public tant. Na leka na vie du public mais na bimane vie du public te. Surtout ni ba masa na nga kalande ti ba triple star Gilan Lukaya wana, ba JC Ndombele wana ba roye biso pour na ba Facebook wana avant que tout selfie bima. On bandara déjà na ba système na nga yo ça la selfie veut dire na sali selfie na boaki na Facebook. On sentir déjà ba 1000 views, ba 800 views la photo. Mais ba lobi que non la paraît-il pour ne pas citer les noms ya batum susu la site wana avis du public babi bango ba pesa au micro babi mabanda au bandi après combien gras. Tonto ba boka bona kindenge nini Julia. So ba lobi pesa au micro ba zoko alinea ozake loroté ba mona wana ba photo ba Facebook babite ba sala yo. Après ce micro, mbala pas comme un grand mbala mokabo, comme un gratis mbala mokabo. Yann Wenge, vraiment son attend à Homono, mon rambala, mon maison mère Ebikaka. Yann Wenge. Nalinga apena ko lobe mamba batute. Mais tellement que na leki émission na yo et puis na leki na site na bino na panza sangwa Congo ebikara na leki donc nazo obligé ya loba. Nazo obligé vraiment. Na obligé ya loba. Na vie du public na to loba na leka aboitenga na responsable. Na moi nanga déjà que je salue bébé Delwin Godwin. Elle say mami where you going? I bring me the car. N'est-ce que ça posé petit na qui tournage. Donc je salue mon bébé. Tout émission na ya Nozi Mwamba. Que je salue ya Nozi Mwamba depuis 100 ans donc non saluer na musika. Na sali mission na ya Nozi ebika na bamboko comment na Nozi ba facilité. Danger, comment on a des affaires à faire. Facilité pe so moni ya Nozi obiki. Par okutane na tongo boy. Danger. Donc na luka ya Nozi tellement que ngana nga Jules qui kasa abi était petit yo ya kapenda to sa émission na sa émission pour si Nozi akabelenge pakola mi apesi nga enveloppe mo na ganga nga mo na kokate na zona kata partie na pesa ba cameraman nga donc suka ni roba soko tala biso po yebika watala biso micho o lo be lo banini lilo basuka no yebise na na apenda na lilo basuka yebise te po yana. Merci beaucoup. Ça dit pour comprendre quoi ça dit l'ambiance émission c'est l'ambiance de cette émission les propos de cette émission ça engage que son auteur. On appelle ça le lobby mabe. So nga la lobby mabe. Bulandinga. Muto na ma émission nga aloba lobby mabe aloba ndenge nini. Et ça dans le cadre de cette émission les propos tenus ça n'engage que son auteur. Comprendre pour comme ba journée c'est bomo kangisa biso bomo sala bisala ça des angatina. Mais keba ya niko ngemo to bonzambe so meki okoya. Jula kikasa on va parler de l'Obéla Congo Lifiako. Après, on a le Longoana, après, pas, tu as qui, comme les Congo Lengi, il y a grâce Mbizi, on appelle ces mots de soir. Congo Lengi. Ouais. N'est-ce pas? Oh, mais tu as qui tu aurais parti, na telle émission, na YouTube, na moni, on a vu ce coup, c'est poulet dans ces lobby, paraît-il, on a bon de la Kuna, Bayambayo, Biloma bon. Okota kuna biloma bon. No bien. No ban e banana ndenge nini ngana kota kuna na Congo Lengi. No esimba te. Julia. Esimba. Ozana muta polémique boy. Et oh, non la vérité, bon non comme ça. Hein puis le vraiment puis le babi angolais kauka na meyo jajo kauka. No kota te. Pour nga mo konde na za. Bon émission le gars qui babi que non, yozo bon de lokota kuna o kusi de pula likana Kinshasa. Ça n'engage que bango
ça n'engage que bango pour nga na yebi ke na leka te place oyo nga na yebi ke na leka na benga vie na nga Raf Ngindu que je salue de musika na benga ya yebi sanga ah petit na vie na so la vrai na yebi sa yo wengi oko comprendre te solo na benga ya yebi sanga ah petit na nga promesse te kene na Pretoria au travailler na fio nani Bibiche ya Bibiche plasma si comment afana na Joburg Nathalie ka Pretoria okenda kozonga ka pona ba tournage apena msika na tunivie na bi abona siège te na Afrique du Sud na nini na Joburg abino siège zate kenda ka Joburg kenda ka Pretoria et puis ozongi na monika ke eza trop musala na tika mais na sing ah viens merci ça pour la considération tu vois place na leka yango wana na Congo lengi jaja ta ndoto na ko leka te po émission les lokuta jaja lokuta na ko leka te po ce qui ka ko leki na ko kota ka ba publier que intel comme na Congo lengi mbala moko ko finge bandi sale lo te baba ni mama ko finga baba ni mama ko finga yo merci beaucoup de téléspectateurs ba niveau moko to na biso da ba responsable to da na bana na biso donc na mwana donc merci beaucoup. Plus tard, mon mission na maman banda finge. Ça pas de sens. Merci beaucoup. Tous les qui ont parcours, il y a Julia qui casse un nez sur la cadre, il y a émission la biso. Après, on l'équipe. Tout le monde va publier, série on va publier dans la site de connexion moi to éviter. La bouche autorisée, c'est quoi? La bouche autorisée. Là où mon ayo qui n'a poto, aux mobala batu. Zumobala bat publier qui vraiment bat commentaire qui bat finga qui fort bat finga qui vraiment les années mobala batu vraiment la de Julia car rapport à kitoko to nini on s'est récupéré mbala batu to ne pour que poto rapport à quelques jours pour récupérer mbala batu ya nuenge omoni babilo musuta to kota baki journalisme oyo donc mo ba famille pe baloba déjà baloba so ko kota ki journalisme na longola comme na biso ki kasa kotsa gombo na yo mais tellement raka obino mutuna mutaza ndenge na mutuna mutana chance na o tambola na kombo wana ki kasa mais mo resa nga pasi oyo ko tali kuna ba publier yo tali ba publier yo donc na makambu mususu to yebi na ote et ça vraiment choquant. Mais non, parce que non, la bouche autorisée, bambo te belé. Pour yo yebi karaso pour les qui n'ont la bouche autorisée, c'est au comité. Donc pour les comme des gens dans la bouche autorisée, on a ce qui est au comité. Mais quoi que la batu pour pas continuer la bouche autorisée ou comment? Jamais. On a pas na rolling mbala mutute yaya. Na rolling mbala mutute yaya. Est-ce que pourquoi la rolling mbala mutu? Bon, la photo bimé ndeni. Mi bali yaya o bazana bango libre bazé belé. Pourquoi la rolling mbala mutu? Vie auto ça on a ba fitol tellement ébélé au refondera ba fitol mora créer le file à Tindi a créer le file à Tindi donc na kenda poto o bango bazolo ba pe ba na kenda ki France na kenda France te ngazaki na Londres nazaki na Londres pour 4 jours et na kenda ki na compte ya église na Londres pour na pe chantre na kenda na compte église na bi non a profiter na ngape na somba matos na ngai na ya na ngo Joburg ba ba kena na compte la vie du public ne ba même ki ona a vie du public et même da mutu wa a vie du public et même mutu wa et même mutu wapi et même na mutu wapi et même mutu wapi e banda na ko même mutu na Maroc e banda même mutu na Tanzania e bandi ko même mutu na Zimbabwe e bandi ko même na Zambie avant ya comme na Afrique du Sud. Merci beaucoup Julia Kikasa et après temps on commis na Londres non même pas moi na kenda Londres pour 4 jours na quand il y a église na za chantre en église na quand il y a église Kingdom Church na kenda Londres 4 jours gilan luka ya yebi triple sœur azolo na ministre ya yebi prince to yazolo na ministre ya yebi 4 jours et puis nazonga na yo kaboye la bouche autorisée publier que na na France dans mobala mutu na kimisi mobala mutu donc c'est vraiment bizarre mais la bouche autorisée na l'élan fort non salut au car place aux donc ya loba mingi ezate l'essentiel na éclaircir place na zala qui est l'oroni na kenda somba
Merci beaucoup, chers mes fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est l'ambiance de cette émission. C'est votre émission Panique de Djobou, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto. Naki Bonzambe. Merci beaucoup à mon vieux Célé Dibois, le beau Kwanzambe. Merci beaucoup encore à Maman Lili, Maison Afro Gloria. Maman Mindouma. Abi photo solo Lara. Photo solo Lara. Sur ma beza. Comment on va faire? Yannick Wenge est là toujours. Frappe encore. Babi Bang Wanya Samike. Dans zone Yatabon. C'est l'ambiance de cette émission. Parlons à présent de la site www.congolifiaco.com de la patronne.net de la patronne Julia Kikasa. Maman, si tu as le salon de maman, bon site. Il y a la rebelle. Tout ça, on va m'en site n'endéni. Pour la parcours, les canis, papa, maman, pas, vous la site, il y a une déni, maman, ça la site. Non, et inspiration, le coup tabattu. Au moins, ils sont les qui na site moro boye, au sentir inspiration, au sentir le coup ta moro nabi. Nazongi penza nabi. Nazara na penda na idée au site te. Nazara na idée wana te. On zara combien na bengi. Oya non ba faux l'art combien. Oh ce qui $1000, so $1000, so $1500 nabi. Ok ya, t'inquiète. I will pass tomorrow. Nena leka na pesa site salama. Merci beaucoup site salama. Difficulté nini au monde bana site salama. Si le lot, combien d'années bana site salami. Peut moussa les autres nini. Bon difficulté zakara na site. Ndé ba travailleur bayaka employé ba travailleur et puis quelque temps. Par ici ba kima ba matos na Kinshasa. Voilà. C'est ça qui ni pour non futa bango te tonne. Non, yaka ki moyibit. Ki moyibi so muto zaka no penda obotema déjà na moi racine mo ya ki moyiba ta yo zaka no moyibite papa no zaka moyibite mais so ba koko no déjà ba yiba yo poza no ka moyibi. Par ici pesa que ma confiance trop bonne sur la pierre blanc likambeza qui vont monter. Moi na solo la na ba travailleur na ngai comme bande ko na nga. Toko beta ba divers. To beti ba divers na beteli pe e mikolo penda ko e rodance menga zo kabela ba cash moro ko boya o s'équiper. Si tu as un niveau, tu as un niveau. Mais c'est rien, que la vie, il faut qu'on rencontre Babilo que Belé, donc il peut s'amuser au courage. Tant que Julia qui casse sa coufité, www.congolifiaco.ca kakadi. Merci beaucoup, Julia Kikasa. Julia Kikasa, avantage dans vos années, bando sur la site, parce que vous allez comme vous allez. Surtout on sollicite avantage dans vos monitani. Avantage à site eza son abiso relation naza nango Yann Wenge oboya donc bato nanda au rêver un jour et est-ce que ngana ko solo na muto un jour est-ce que muto penda to ko bando solo la boy mais ton na komi na site moi penda muto na komi ko s'intéresser na yo au sentir à s'intéresser non et moi pas comme le pe na WhatsApp pour boire ici. Mais au moins, nini non comme là on répondre à tes sentir ba relation moi ya minene on sentir ba relation moi na ba généraux na ba colonel. Et bah oui maintenant ça c'est si comment maman les fier comment minene ko boudé batunion tout ça na ba mastaté ba relation ba susciter baby ça partout n'importe en tout cas et c'est une triste question. Et c'est vraiment triste. Moutounion son nazane bien. Ba frère nanga tout ya Facebook. Nazana bango bien, ba on peut bazara nanga bien. Moutounion son dans nazako tout moutou oyo naza trop simple ba tumso ba sanga jule boete. Yundo zono za jabas ya www.congolifiaco.net boete. Naza ba camarade nanga mususu nazaka na bango mona commenter pe ba photo na bango. Bon pe ba commenter nga. Botu na Patricia Vendit ma complice oyo Sabino. Feza muyansi. Babi chebi sera boy basangane belé ba me batsa ba pampers te. Oh. Basangane belé ba me batsa ba pampers te. Mais batsa ba pampers. Au taille original. Ça penda ba pampers. Merci beaucoup, c'est l'ambiance de cette émission Julia Kikasa la patronne. Moi faire la fin de cette émission, on a évité message no rolo ba on va ba landa message clé au bat bako ko kangango na minicho. Eta que Julia Kikasa la patronne a passé un message au bako retenir la patronne. Message non peut c'est sous que zara bolingo love amour bolingo dans mokile salama na liloba na bolingo sans amour mamnyo sezate dans message sous que non peut ça to lingana to za bien et non saluer tout ba fitol na ngai obomeka rameka oboya obo continuer o batinda rabino nazana toujours pour na bino dans non saluer bino en tout cas boza toujours bien.
Love you. Moi, quelques mots, tu es numéro, ça, numéro, c'est ton numéro dans la personnelle. Comme ça, moi, conseil, attends, moi, appelle, moi, bonjour. Ah, ok. Moi, tu n'as pas ça, Nanouna. John et Mimi, papa na Tatiana, babi, yé caché le pamba. Babi, mi golo to sola na cash, quoi. Yé caché le pamba depuis Paris. Et Rodance Mengi, l'imbosanable, l'inforgettable, l'inoubliable. Et Rodance Mengi, Tonton Dimes qui tout, babi l'américain qui partage, l'américain libéraux pété, puis le depuis Angola, babi angolais, kao comme yo zarakaka. Numéro non P c'est ça que 0 pour na bateau bazali bande 0027 62 7 510 515 0027 62 510 515. Merci beaucoup. La patronne du Lekika Sané vous répondez à l'émission Nabiso. Merci de rien Yann Wenge. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Merci beaucoup. Merci ma caméra. Cédric, tout connaît c'est ma caméra. Merci beaucoup. Na batunyo so bolanda biso na boke binyoso. On veut c'est du bol boka nzambe babi jamais si là, ça dit jamais réaction bosi là mon veut na kati banda kala. Banda Kinshasa partout, Zambie, Zimbabwe, les gens qui ont fait d'ici. Vraiment, Zara, yo mon fait dans Zara comportement yo mon Zara pepele. Merci beaucoup maman Mimindouma. Merci beaucoup. La maison Afro Gloria, maman Lili, la personne beauté. Keba balabi, na zo na suka. So yo ki banga na yo te. Yo ba na sina bayo déjà. So la boîte que l'émission na ngate ba Yannick Wenge asi a bayo. Non, vraiment tout en yo na tike bi mo temps suka pour Yannick Wenge na sina zongi déjà. Y'a Patrick Marois Vendi, mon Paris Express. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et ça, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Rille numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Rille numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant la service ébélé, routine dans la carton, routine dans bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na Kinshasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na Kinshasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi, service kitoko, Soro Lingo Oumela, Foya na Rileon numéro 25, na Global Express, Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi maman l'agence agence aboy besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rileon numéro 25 umela Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo, edino image panja sito yo. Panja sango ya Congo, émission kitoko yeko talama. Panja sango ya Congo, émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc biso nyoso simanango 999 Panja sango ya Congo edino image. Panja sango ya Congo. Babi edino image. Obose mokina yo. Kande explica bana poto babi edino image. Wasa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta edino image tuwana sito yo panza sanga ya Congo babi mosenge binaka zo mosenge
Edino Image, Panza Sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza Sango ya Congo, Edino Image, Bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino Image papa, Edino Image, ye aswaka, tina source, ata